voyager dans pepo ya CAA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si oyoka nyeke se avion na mapata boaka misu kote di yoka son. Bilengi ya kovoyager na CAA ezongi ba Congolais bayeba ye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ake ezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, et 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi, Congo de Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu. Et c'est un peu posé, c'est ma télévision, on a bien pour la colonne d'infolinga, la journal, il y a un peu pour le peuple, merci. La fidélité fait confiance pour continuer à causer un ango. Le journal, Nabino, Batata, Maman, Bote, Nabino, tout Congo, la journal, oh, il y a mon mercredi pour la honorable sénateur Bazalaki. La séance plénière, mon mardi 9 juillet, Nabokambemi, il y a président, il y a bureau d'âge, Pascal Kinduelo, oh, ouais, papa, il y a qui sala bongo, ko procédé, na validation, à mandat, il y a 17 suppliants, il y a sénateur adopté qui dit sous quelques articles et un règlement d'ordre intérieur. Christian Kangebeni Azaki on a compte Infolingala. Honorable sénateur, Nabo Kambemi président, il y a bureau d'âge, il y a Sénat, Pascal Kinduelo, Bazalaki na séance plénière, mardi 9 juillet 2024. Et pas wapi validaki pouvoir il y a 17 suppléants il y a sénateur oyo renoncer na mandat na bango na chambre haute du parlement pour na fonction mususu oyo ezali incompatible na fonction ya sénateur kasi na liboso validation ya pouvoir il y a nouveau sénateur et na kosalema honorable sénateur adoptaki quelques articles il y a règlement d'ordre intérieur na bango président il y a bureau provisoire Pascal Kinduelo alobi na communication moko asali ke azali ko se reprocher na eloko moko te par rapport ya makambo oyo ezali kolobama na détournement na niveau ya Sénat na communication asalaki po na prétendu détournement oyo point oyo yango esilaki te mokolo ya mardi du juillet lisusu honorable sénateur bazongaki na plénière mususu kaka po na ko adopter règlement d'ordre intérieur Bosimbake après adoption ya texte oyo et kotinda na cour constitutionnelle pour na appréciation pe conformité na yango na constitution ya République démocratique du Congo et pas ya haute cour. Donc il bongo na chambre basse ya parlement pour la commission qui en marge il y a 49e session il y a assemblée parlementaire francophone grâce il y a lobbying il y a président Vital Kamerhe des Républiques démocratiques du Congo et outil ko bénéficier bongo na résolution moko o baza ko soutenir 34 pays oyo ba condamné Rwanda pe ba violence oyo ba M23 baza ko sala héritier mapini ya pesipino ba détail. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il
Il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts. Et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, et on les a cités clairement. Petit à la CAC, na chambre basse parlement pour le bureau et l'Assemblée nationale, ils ont déterminé pour accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na diplomatie parlementaire pour na Kimia na Est la République démocratique du Congo. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Tshilumba Yinde alobaki yango tango basal qui capture ya ba député pour na kozwa passeport diplomatique. Une fois de plus héritier Mapine. Premier vice-président, il y a bureau, il y a Assemblée nationale, a réaffirmé mardi 9 juillet 2024, détermination, il y a élu, il y a peuplé, pour accompagner l'effort, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na bozongi ya kimia pe sécurité na Est ya RDC, victime ya guerre ya agression au Rwanda a imposé, nanzele ya rebelle ya M23 pe Uganda, na kombo ya président, ya chambre basse ya parlement, professeur Vital Kamerhe Oyo azwami na mission, professeur Jean-Claude Tshilumbai aloba kiboye na tango ya lancement ya opération ya capture ya députés nationaux pour na kozwa ba passeport diplomatique alobi législation oyo ezali bongo déterminé kotika eloko moko te bakotika chef de l'État ye moko te na front et sengeli bango nyonso bayeba na ko accompagner avec fermeté de manière bayeba na kosilisa na nzela ya diplomatie makambo etali guerre oyo ezali kosalema na République démocratique du Congo mingi na partie est na ye pe esengeli ebotambuma batali ke ndenge nini bato bazali kolobaloba lelo bato nyonso to bango baeli baza na besoin ke mboka na biso eyeba na kozala na kimia pe population azala vraiment sensibilisée boye kasi yango ekoki koleka kaka epai ya ba élu ya peuple mingi penza na niveau ya Assemblée nationale alobi boyebi ke situation ezali particulière RDC azali ko traverser eza de plus en plus na nécessité pour na ba députés nationaux baeba na ko participer na ba action ya sensibilisation epai ya population pe ko pesa ba information oyo elongo bani epai ya ba pays ami oyo bango na tour na bango esengeli bayeba na kotala eloko nini bango pe esengeli bayeba na kosala par rapport ya agression oyo RDC azali victime na ngambu ya Rwanda pe ba allié na ye na nzela wana nde ezalaki nécessaire pour na ba honorable député bazwa possibilité ya koyeba ndenge nini kokota na domaine wana bosimba ke opération oyo ezalaki lancée na présence du secrétaire général aux affaires étrangères madame la questeur ya Assemblée nationale Chimène Polipoli opération oyo ekoti na cadre ya diplomatie parlementaire oyo ezali initié et pa ya bureau ya Assemblée nationale pour na koyokisa mongongo ya République démocratique du Congo na mokili mobimba. Professeur Jean-Claude Tshilumbai a précisé le sous-que na kozwaka ba passeport diplomatique oyo ba elito ba membre ya bureau ya Assemblée nationale a koaligner ba élu na zela ya diplomatie moko agissante. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli ko accompagner na action diplomatique liboso ya dégradation ya situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo oyo ebomi déjà près de 10 millions mobimba déterminé ya koyokisa mongongo ya RDC na concert ya ba nation bureau ya Assemblée nationale azali ko viser mobilisation ya population congolaise pe ya communauté internationale na sima ya cause ya RDC oyo azali victime ya agression barbare na ngambu ya régime ya Kigali pe ba complice na ye supplétif ba M23. Première ministre Madame Judith Soumina Tuluka ya betaki masolo mardi 9 juillet na cabinet na ya Mosala elongo na délégation ya groupe d'amitié France-Afrique centrale ya Sénat oyo ekomaki pa ya président sénateur Guillaume Chevalier. Midjo Mambasa pesi nouveau détail. Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka a solo la qui na délégation à groupe d'amitié France-Afrique centrale ya Sénat où est même qui est pas président na ango sénateur Guillaume Chevalier bas sénateur français où bazali bongo ko séjourné à wana Kinshasa ba yé na cadre ya renforcement ya ba lien parlementaire entre Paris na Kinshasa après visite au président de la République à Salaka na France
wa pepai baye ko palper du doigt ba réalité o mboka na biso ezali ko kutana na yango pe ba envisager ba action ya diplomatie parlementaire na masolo na bango na Judith Sumina Tuluka na ba hôte na ye balobelaki lisusu masolo o etali santé éducation pepe na nord-est ya mboka na biso na o etali guerre oyo République démocratique du Congo ezali kokutana na yango na population congolaise o bazabongo tikala kaka na masolo ya Premier ministre Madame Judith Sumina Tuluka bobake ye a déclaré ki patrimoine na ye mokolo ya mardi 9 juillet na cour constitutionnelle po na kolakisa exemple ba misusu une fois de plus encore Micho Mabasi. Cour constitutionnelle eza au courant na o nyonso Madame Judith Sumina Tuluka azana yango Premier ministre Madame Judith Sumina ayaki kosala déclaration ya patrimoine na greffe ya Cour constitutionnelle conformément à l'article 99 ya constitution ya mboka na biso démarche oyo chef ya gouvernement asali et se conformer na exercice constitutionnel obligatoire et wa piepai ezali important ya ko soumettre également na membre nyonso ya gouvernement aya ko déclarer biloko na ye pour na Premier ministre Madame Judith Sumina Tuluka geste oyo ezali ko traduire volonté à transparence ya gestion ya choses publiques geste est important et la première fait ya ko remplir devoir ndenge constitution na biso elobi elobaki bongo Premier ministre Madame Judith Sumina Tuluka et ko permettre ya ko démontrer volonté à transparence cour constitutionnelle aza au courant na o nyonso ngai nazali na yango pe jour na kokende na kozonga po na kosala devoir oyo lisusu au moins naza ko permettre ya ko démontrer que citoyen nyonso ayeba oyo ngai nazali na yango ezali ko respecter loi elobaki bongo Premier ministre Madame Judith Sumina tango a déposé ki déclaration ya patrimoine na ye na greffe ya cour constitutionnelle bosimba ke chef ya gouvernement a rassuré que au courant ya semaine oyo ba ministre na nyonso bazali na gouvernement ba ko se conformer na exercice oyo ba ministre ba ko sala loko la constitution elingi la majorité ya ba ministre baza déjà ko préparer ko déclarer biloko na bango en dehors en 30 jours bon rappel article 99 ya constitution ya République démocratique du Congo ezali kolobake soki mutu akoti bongo na fonction topé asuki si fonction na ye esengeli a déclarer biloko oye azana yango ndenge moko na bokoti na ye na fonction na 2021 Premier ministre honoraire Mwanamboka Jean-Michel Sama Lukonde a kendaki ko conformer mokolo mardi 9 juillet l'article 99 ya constitution na ko déclarer ka patrimoine na ye na cour constitutionnelle Nadina Sona azaki na compte ya Folinga. Lokola na bokoti na ye na fonction en 2021, Premier ministre honoraire Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a se conformé qui mardi 9 juillet 2024 na ba prescrit ya article 99 ya constitution na ko déclarer ka patrimoine na ye liboso ya cour constitutionnelle haute juridiction judiciaire ya République démocratique du Congo ezali bongo acte moko républicain oyo ezali kotalisa suffisance ya sens élevé ya intégrité pe ya transparence après avoir occupé ma fonction importante na mboka na délai constitutionnel il y a 30 jours oyo elandi famille na cessation ba fonction na tête ya gouvernement ya République Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a prêché un exemple dans le contexte où la culture, il y a transparence, dans la gestion, il y a la res publica et commis de plus en plus rare dans Mboka. À l'objet, il y a un cadre, il y a un exercice purement constitutionnel. En tant que Premier ministre sortant, le 13 juin, à Salaki remise reprise d'un Premier ministre, Madame Judith Sumina Tuluka. Après validation, il y a programme d'action et investiture, il y a gouvernement, il y a parlement. Et comme Sikoyo Tango, aye banakosa la remise reprise officielle oyo et salimaki na primature. Article 99, il y a constitution. Et zali kosenga na cadre, il y a prescrit oyo bazuba fonction en tant que chef, il y a gouvernement. Aye banakoya awa na oyo azali kolongwa
aya ko déclarer ba patrimoine na ye ndenge mobeko ezali kotalisa ezali exercice oyo bazali kosala na entrée ya fonction asalaki yango pe na sortie ya fonction aye lisusu kosala yango kaka exercice moko oyo. Premier ministre honoraire a remercié Cour constitutionnelle à travers président na yango Dieudonné Kamuleta pour na bonne collaboration et exercice oyo ba fonction na primature a remercié pe collaboration oyo et salemaki na Cour Mobimba en tant que ye tango azalaki na primature ndenge ba travaillaki elongo na ba service judiciaire oyo basalaki mosala kitoko donc wana eza na cadre oyo makambo eleki malamu boye président ya Cour constitutionnelle ye moko pe ayambaki bango na courtoisie na même occasion ezalaki pe moment moko ya malonga ya kosaluer procureur général ya Cour constitutionnelle oyo pe ayambaki bango na courtoisie. Jean-Michel a remercié ba service nyonso na élégance oyo bazalaki na yango. Réunion ya troïka économique et salemaki mokola mardi 9 juillet et peut wapi ba noter ba avancée significative pe troïka a commis ko répondre na ba besoin ya ba congolais nyonso et kumamaki na réunion oyo ministre ya finance mwana mboka Doudou Fwamba salaki Domi Pendolo Ngwanza reportage. Deuxième réunion, il y a troïka politique qui présidé et pas il y a ministre de la finance. Doudou Fwamba Likunde Libotai Yango et Salemaki mardi 9 juillet 2024 a marqué ba avancée moko notable et ba perspective moko ezali ko promettre pour la République démocratique du Congo. Ba participer à la réunion autre Kotanga, ministre d'État, pe ministre ya budget Imebo Jisangara, vice-ministre ya budget Élisée Bokumwania, conseiller principal et chef de l'État pour la question économique, Léon Kankolongo, pe madame la gouverneure ya Banque centrale du Congo, Marie-France Malango Kabedi. Boyba programme oko tangible et monani, na beaucoup tani oyo ba participants ba talisaki pe yango. Boye parmi ba avancé oyo ezali observé et sengeli kotanga décélération ya inflation pe relative ya stabilité ya marché d'échange. Troïka politique yango ezali coordination yaba politique budgétaire et monétaire oyo ezali essentiel pour assurer stabilité ya cadre macroéconomique. Ndenge Félicien Moulenda, coordonnateur ya CTR, comité technique ya suivi et évaluation ya ba réforme à Talisaki. Évaluation et tel ce qui va progrès tangible sur le plan ya inflation pe ya stabilité ya marché d'échange et monani. Réunion oyo etaki na évidence ba urgence pour nous mettre en œuvre impact ya stabilité pe ko actualiser ba engagement clair na ngambo ya ministre ya finance, ministre ya budget pe gouverneur ya Banque centrale du Congo. Ba engagement oyo ezali ko viser ko renforcer stabilité macroéconomique pe ko garantir pouvoir d'achat ya population. Ndenge Moulenda atalisaki grâce na gestion moko prudente ya ba finance publique bango ba réussi ko réduire niveau ya liquidité ou ezalaki injecté pe ezali ko impacter positivement na taux d'échange pe ezali ko bénéficier directement na population. Nangambo nae Alain Dufumba, directeur ya Banque centrale du Congo, a rappelé que ma conclusion ya 6e revue ya programme économique ya gouvernement ezali bongo pour la première fois mboka na biso eye banakokoma na conclusion ya programme économique ou ezali soutenir na facilité ndenge atalisi pona achat ya crédit et pas ya Fonds monétaire international. Bango bazali ko féliciter na ba réalisation oyo nyonso ba se tourner siko na avenir pona ko définir ba action oyo ekoya. Alain Dufumba ye na ngambo na ye annonça ki engagement ya RDC na nouveau programme ya FMI oyo ezali appuyé na facilité moko spécial ezali accès na soutenabilité pe durabilité facilité oyo eko se porter na 20 ans pe eko se différer na 10 ans eko permettre na l'état à encaisser environ $1 milliard pour na mener ba réforme nécessaire mingi penza ko régler ba question climatique. Boy ba réforme climatique oyo eko permettre pe lisusu ko résoudre ba problème ya stabilité macroéconomique. Troïka politique oyo ezali ko continuer ko jouer rôle moko crucial pe coordination na yango ezali mise en œuvre na politique économique ya mboka ezali ko viser ko répondre efficacement ba besoin ba congolais pe ko assurer croissance moko durable pe inclusive. Ba engagement oyo ezwami pe ba perspective oyo ezali discuter na réunion oyo ezali ko témoigner détermination ya gouvernement pour na ko renforcer stabilité macroéconomique pe ko améliorer bien-être ya population ya RDC. Préfet ya itemati mibale ya site ya Ndolo Istape ya Mbinza Delvo baza ko benga ba parents bakeni ko inscrire bana na bango. Stéphane Skandi reportage. Kinshasa
boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo yango nde esalaka ke babenga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2024-2025 Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo ista pe itemat binza ista na Delfo na commune ya Ngaliema bazali kobengisa baparent nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais pe informatique ezali na pointe po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya bano batanga kawa bakosilisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché tango aussi sa classe na bango na domaine nyonso aza na makoki ya ye moko kosala musala oyo ya ye koliawa a créer entreprise na ye yango na bengi bino boya ebele ba option nyonso oyo totangi bokokuta yango na basite na bango nyonso mibale c'est-à-dire na itemat ndolo na itemat mbinza na Ngaliema quand météo avenue Metelsat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngaliema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2024-2025 mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission oyo kutu ezali déjà fixé le 20 juillet 2024. Boyebi ke formation na kati ya itemat ezaka formation moko intégrale tuchaka mingi elikia na bana na biso bazali ko banda classe na 7e 8e mais formation na bango ebandaka partir ya informatique na anglais nde tupesaka mise à niveau à bana pour na technicien actuellement selon la nouvelle technologie sengeli mwana maîtriser anglais na informatique et puis toke pe ko signaler ba pratique où ezali ko sala na ba différents domaines techniques na biso je pense yo moko moni ndenge tosili ko yamba laboratoire ya simulation ya ba vol pour na bana section aviation civile na ba atelier mususu je pense nde mabongiso tsili ko bongisela baboti pour être ba na lombangu le 20 juillet déjà inscription et premier test que ça les meilleures inscription na katia itemat ista. Apôtre Joseph Chiboui a organisé 3 jours ya ba prière paix et délivrance na thème la rédemption face aux condamnations. Olanda ngo na nzela ya Nadine Asona. Ya la mao la rédemption face aux condamnations de Ezali Mobangé na thème. Il y a 3 journées de prière et de délivrance, prière individuelle et pour la nation. Oyo communauté Union pour Christ Assemblée centrale babongisi pona bana na Nzambe nyonso du 26 au 28 juillet 2024 de 14h à 19h kuna na siège ya église na bango oyo ezwami bongo na avenue Pasteur Gisèle na kati ya concession étrier référence arrêt au capi na commune ya Ngaliema bana na Nzambe bobengami na 3 journées ya mabondeli oyo epai wapi motei ekozala évêque Joseph Chiboui l'homme du surnaturel akouta fraîchement na États-Unis. Bien-aimé dans le Seigneur, boya ebele tokosambela pona biso moko nzamba ozalo rendez-vous akobikisa ba kanyonso ya ba maladie toya ebele et tokosambela pona mboka na biso Congo nayebisi yo ke nzambe oyo ya Abraham, Isaac et Jacob akoyanola na moto bamwele ko uta likolo ekokitya mitu ya baroi mitano oyo balingi évolution ya Congo te. Botuna ngai nini ye 3 journées ya mabondeli pe ya délivrance oyo bakosambela na ndenge ya kosakana te kasi louange pe adoration ekosimbama na bayembi ya nguya lokola frère Trésor Lufutu groupe ya IPC pe sœur Enis Manyanga.
Mbote, peuple congolais, que c'est votre sœur Enis Manyanga, que Dieu vous bénisse. Alors, je vous invite, je confirme déjà ma présence, je serai là, que Dieu vous bénisse. Témoignage. Bokanisi esili nono na bayembi tokoza l'appel lisusu na frère Paul Bakenda. Et pourtant nasina bungisaki elikia nanga wala mwazame ebilisa baganga wala mwazambo yo ebilisa yo Bana na nzambe bobengami na 3 journées de prière et de délivrance oyo epai wa pikolo akomi monisama na ndenge ya kosakana te yo moto zala ba problème kilikili yaka kolela na présence nzambe akodécharger ba fardeau yoka du 26 au 28 juillet 2024 de 14h à 19h na avenue Pasteur Gisèle na concession étrier référence arrêt au capi na commune Yangalema oza mobimba boya kolo akosala na ndenge ya kosakana te. Témoignage. Mwana mboka Alice Ilonga aye na marque babengi Ilonga cosmétique a présenté yango officiellement mokola samedi 13 juillet na salle de fête le réseau o ezambongo mingi penza na commune ya Kasavubu. Héritier Mapindemi Igor Tingiba Dedal. Biloko ya kitoko eye na République démocratique du Congo ezape na ba Congolais na ba Congolaises ebele oyo bazwi mayele na mikili ya bapaya pona ko investir na mboka na bango. Alice Ilonga aye na biloko ya kitoko pona ba maquillage ya bandeko mama. Ilonga cosmétique oyo eye na biloko kitoko. Ilonga cosmétique nde marque ya mama Alice Ilonga aye ko présenter pona basi nyonso ya République démocratique du Congo bamingingisa. Moi je suis Alice Ilonga, née à Kinshasa le 13 juillet. Grandi au Canada, mais de père et de mère 100% congolais. Message c'est que je suis infirmière diplômée au Canada. Na salamak nanga des produits de maquillage. Ils ont comme déjà au Canada, États-Unis. J'ai décidé que na memela ba yaya ba maman nanga na Congo pour maquiller Congo ibane ko bendanga en fait na memela bango pe on a salé na Canada. Ilonga cosmétique n'a gardé combo Ilonga pour bailler bakeza congolais. Ilonga cosmétique et tout ça là bas poudre libre pour ba maman bayebi ba jeune fille bayebi na l'accessible exemple ba poudre libre oyo après maquillage et tout ça là bas fond de teint bouteille oyo ba rouge à lèvres bon mon emballage ils a bien emballé hein oyo ils a crayon à lèvres certains ba maman mettre avant le rouge à lèvres au crayon. Et ça, toute gamme que na memi na mbokananga. Maquillage ba maman mais na mikolalilo tout le monde se maquille. Boba ça ba retouche, ba acteur, ba comédien, ba chanteur, ba utiliser ka ba poudre pour toujours pour na ko ilongue bima bien devant caméra. Oui. Ceux qui prient n'engana tikango na Canada na États-Unis mais na memi ngo na mbokananga pour na souci de mon pays. C'est chez moi. Kinshasa, Congo, c'est chez moi. C'est mes origines. Na mimango awa pour naebi que na ba pris cause la bien pour na peuple nanga. L'événement aura lieu le 13 juillet, jour à Botamananga, na fêté pe na lancement Ilonga cosmétique. Le 13 juillet à la salle de fête Les Roseaux, Lodja avenue 42 de 15h à 19h. Baye nyonso bakoluka yango ba prix ezali vraiment très abordable. D'ailleurs, présentation officielle na bango ekosalema samedi 13 juillet 2024 de 15h à 19h na avenue Lodja numéro 42 na rond-point Gambela na salle de fête Les Roseaux et Paiwapi Mama Alice Ilonga a ko-présenté ba produit nyonso ya Ilonga cosmétique oyo bazali kosala po na kongengisa bato nyonso na likambo etali maquillage. Bobo Sanate le 13 juillet na 14h à la salle Le Roseau Boya Ebele. Bana bino baza na santé ya kitoko poto komela ezabongo protivap. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi demain?
olesaka bango potopoto protivap eza bapotapota te. Allez, kamata, bon appétit. Bana nyonso bayaka protivap. Ah, basisi kolia ya bango protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango chata kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa protivap potopoto kitoko pona babebe pro bozalaki ebele mpona kolanda info ninga la journal ya pe mpona pe soki bosepelaki na bisa merci na Igor Ntingi Matomina azalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Midjo Mabasi Marie-José héritier Mapindemi a supervisaki journal oyo Fabrice Ndombi azalaki na montage ngana bino topusani rendez-vous ekolezali koya au revoir. Qui a dit que bilingue ya voyager dans pepo ya CAA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si oyoka nye que c'est avion na mapata bois kami sous côté dit yoka son. Bilingue ya voyager na CAA ezongie ba Congolais bayeba ye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ya kezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine désormais chaque mardi Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 vendredi Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 dimanche des vols na journée Kinshasa Lubumbashi 13h50 17h10 Lubumbashi Kinshasa 17h55 19h15 et bongo chaque samedi et ngaye 4 vols mokoka na journée Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 Kinshasa Lubumbashi 15h30 19h juste Lubumbashi Kinshasa 20h15 21h45 et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi Congo na Maboko Kinshasa Goma 6 fréquences par semaine Kinshasa Mbujimai 5 fréquences par semaine Kinshasa Kananga Kinshasa Mbandaka Kinshasa Gemena pe Kinshasa Kindu bango nyonso 2 fréquences par semaine di CAA a kubisi confort na nenga kosakana te sécurité pe régularité na ndenge ya nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili endima edi CAA mfumu